Déjà toyamba yo na émission oloba ki Karine Mokonzi sanga Karine ya revivre te sanga pe Karine ya revivre te. Mais leo tomoni Karine Mokonzi pembeni ya Koffi Olomide. Karine akomi kosoa na Koffi donc akomi akango ya Koffi. Pour Koffi c'est moi. Karine c'est moi. Ce qui yo comme kosoa na moi c'est moi ça akomi makango na pour battre nous voir le beau Koffi comme c'est Karine déjà moi si naé boye sko biso total la paye il dit Karine c'est toi nde Karine azanga au moins te que zo sala pena bien te et lié moko mais ngana ko sepela ka mingi bo finga Karine pour pas na ngepesa ka so grade ezo matisa e ezo matisa lisusu. Merci chers internautes, merci na confiance bien affilé du Tobo Sarabiso à travers le monde. Merci na batutu bozota la biso na Shell Vite télévision et pas chez la Vita boss leader. Je confirme avec Fox mon boss et merci beaucoup na Chancelvi Matila autrement dit Mamouche. Merci beaucoup na Paul Ventour et Mafouila. Je confirme avec Fox. Il y a Charlie Ben na Lille. Il y a Charlie Ben à Lille, Motole, qui va quoi. Et Mervé na ba internaute tout botal arabiso. Merci beaucoup. Na Blaise Nteka les Bogards de Strutougar. Il y a Trésor Beauté. Mervé na Maïsa de Breda, Moutou di Moi, Moutou di Ker, Moutou di Poumo. Et Mervé na ba tout boling arabiso. Mervé na Gili. Il y a 2 mois, on a fait son mot de place au Talanga. Et Mervé na Karine Mokonzi, autorité morale. Mervé na président Gilles Makofo, Mervé na Néné des colonnes ya Raoul Nkosi et Mervé na batu tout bolingarazini kumbi papa véri de vous. Le long na plaisir à internaute, toi Mbeli Bino champion du Congo, grand maître pour la 2e fois. To yambiye ngana benga papa. Et Dingwe Motonangenge champion d'Afrique, champion du Congo. Le lot ba question tourner car sur l'actualité. Et par rapport à Karine Mokonzi na Koffi Olomide au bateau belé bazolo baloba le to mbeli binoé. Merci beaucoup na mon réalisateur Glody Messa derrière la caméra. Merci beaucoup. Bonjour Bonjour journaliste. Ça va bien. Protocole 2019 2020 analyse nous ça l'état que 2019 franchement on a travaillé bien. Ah bon? Nous avons fait le bilan pendant janvier, 10 décembre, et il a travaillé. Mais la moitié du bilan, on a travaillé bien. Au travail en 2020, on a travaillé pour les cas 2019. Au travail, tu es au Bundité, l'autre côté. Yom to tambo na Félix Tshisekedi Boma outi sou Mujimai Kolondawana parce qu'on a bien qu'il a travaillé bien. Alors on a 2020 2000 ans on a travaillé. Et l'on est sali ko travailler bien en 2019. Ambiance les gars. Ah bon? Vous dépensez trop d'ambiance. L'ambiance. Pour les dépenser dans les beaux temps nangai, on a dépensé trop d'ambiance. C'est la carrière. C'est pour ça que on a produit bien. Mon parle de ce foyer la production. Si. Donc il y a dit à travailler bien par rapport à l'ambiance, mais c'est quoi aussi ambiance? Nous avons bien que 2019, de 2000 ans, on a 20. À 20. Nous avons travaillé fort pour qu'il ait gagné retard il y a 2019. Soto bito beta moi li solo parcours et dingwe. Et loko nini dingwa salité na catch ou dingwa zolinga sala. En tout cas, nous avons mis na catch de septembre jusqu'à présent. Na jota cadeau mon côté na ba konja l'état. Président Mobutu rien. Rien. Président Kabila le père. Rien. Président Kabila fils. Rien. Félix Tshisekedi. Rien. Tout l'autre là on ndingi na bandi musala. Tam so ba valeur
Est-ce que l'on est là qui va présenter sur les canaux va récompenser au thé na oyo sali na mboka o na nenga culture. Na éviter nzambe ka muta bien. Tant ça quand qui va nzela na ngai tant so yimo ko nzamba ibinenga ko fongola ya. Merci. Ming toye question sur l'actualité. Déjà toyamba yo na émission oloba ki Karine Mokonzi sanga Karine ya revivre été sanga pe Karine ya revivre été. Mais Léo Tomoni Karine Mokonzi pembeni ya Koffi Olomide bato balobi ya edi babotoli Karine pa ya Koffi Olomide. En tout cas na regarder ndika mwana mingi soki Karine akomi kosoa na Koffi donc akomi akango ya Koffi. Pour Koffi c'est moi, Karine c'est moi. Soki yo komi kosoa na mwasi moi ça akomi makango na ebité biso beaucoup avec camarades. Si vous n'avez pas de la moitié que Karine aza yo, au monde la bande ni. Na kubangelo comme on dit Karine c'est moi. Il dit Karine c'est yo, bangwana na Koffi bazo quand ça va photo tongo midi pourquoi coller serré. Masa mina eti. À cause de camarade na eti, fa na makango na eti. Pour battre nous voir le beau Koffi comme c'est Karine déjà moi si naé boye sko biso tota la pays dit Karine c'est toi nde mo Karine azanga au monte que zo sala pena bien te besoin échec hein c'est aux autres cancer sont que Karine a comme moi c'est à Koffi na regarder parce que Karine pas besoin de abala normalement besoin de salut besoin de sa chance na liba Karine va na nous sommes ba mais là quand on monte moi je suis Karine est-ce que et arrivera peu continuer YouTube au tala mutu mwazo finga Karine Mokonzi makasi Karine ndoki Karine mutabakisi so na côté na YouTube ka bazo finga Karine na sepela mingi bo finga Karine pona nini po ezoma za côté na ya succès pour mutu na succès ba ko finga ete so tomba ba Karine aleka pa na ya so bakisi pa nous arapena vrai ma be auto malam so ka jiki c'était libina était lié mogote mais ngana ko sepela ka mingi bo finga Karine pour pas na ngepse ka so grade ils ont matissé ils ont matissé les choses ba monsieur va aller belé ba journaliste va aller belé pour que va finga on va finga Karine pour y valeur à Karine ok papa il dit et les lots appellent na ba jeune fille to ba chroniqueuse mususu oyo ba poussa na pe pembe na yo ba travailler pe musala mo ba sala pe musala mo na Karine chroniqueuse mo ya moi ça poussa na pe pembe noaza oh bazamingi mais pour kangama ngai il faut s'engager pas Karine or voilà donc chroniqueuse ya moi ça va quand on fait senga Karine nzela pour na nini non il y a le contraire ngana Karine donc chroniqueuse muso ko poussa na pembe noté kaka Karine oh il dit pourquoi pesa ka toujours position pas Karine bat muso rejeter ba moi ko mabe te ngana otuna ka ba question pour ça ne serait pas nzambe bobo ya sata ke ba binza mene mo konziti nzamba mo konziti ça t'a pas mon konziti oh ouais il dit nazongeli sous question pour la deuxième fois so toi na 10 pasteurs na mboka oyo basambela nzambe combien ya solo autant yo tala boyi na misu wana combien yo komona ya solo na mboka na bisawa homme de Dieu azate ah non na bi vérité po bango tout basala ka miracle oyo edima sala likolari le bana kondi manini wale ça il y a une pardon na kondi manani konde l'église liloba na kondi ma nani yo voici l'homme il y a ACK pour bongo ba ça conseil ba ko ça ka batote bon Moïse Mbie koluka polémique ite yo yibana ndenge na yo so la nambi ndenge polémique ite woni telinga mona motima
Tozo continuer di solo Edine. Nazo raisonner question mo yelinga na mutu kima itango lobi nanga kipeka mamnu okota makambu ya pasteur wana te totanga komboa. Edingo moto na ngenge est-ce que batu ndenge banda ko banga yo liboso. Ti lelo ezala bongo ba bi osila oza esu ozala raté. Parce que bozo mona minu na ngadi banda yanga bolobi. Et pour le moment, na komi na kanda. O komi na kanda? Pour approcher na komi na kanda. Pour ani? Parce que le bien que na ngai na bana ko approcher bino, mais pour le bien que tant nous approcher bino na si est-ce qu'on a komi na kanda. Mais so na kanda to sala émission malamu te. To kata émission. To continuer moto na ngenge. To continuer. Moto na ngenge nana pesa kombo wana. Edingwe moto na ngenge. Comment on gamboke là? Pour biso to ngenge chance. Chance. Moto na ngenge yango na ngalo na bimina ngenge, ngalo na bimina chance. Yona tuni moto na ngenge nana pesa kombo wana. Soki Satan, soki Nzambe na éviter. Différence ni eza edingwe ya 1970 ningo banda 4 né dingwa 2019. Différence c'est parce que tant on a 70 200 obunda fona milo makila. Fona cha ona pota makila na ona mela yango. Et pour le moment na mela makila de sote. Au moment mela nini? On a pas tout comme on a dingwa comme mon simple mais ce qu'on a comme méchant. Très méchant. Pour approcher ngai en tout cas il faut la makasi. Na komi na kanda makasi. Ndingana ibiso sikoyo. Na komi na kanda makasi. Même si on a même ba journaliste pas nangai et comment faire. Pourquoi on a tuni aux questions là? Non, on a bien. Beaucoup m'entanga zoba na binote. Siko lelo pe ajango ezokende. Nani okotike la mpifo. Nani ozo mona na ba catcher nyonso ya Congo lelo soke dingwa zate mutako remplacer nga. Akotike la mwana nga Makidiba. Makidiba ninga zawana obike Makidiba obunda te jusque là. Azo bunda te? Maza professionnel. Asa professionnel mazo bunda te. Mais comment possible mona e pamba est-ce que na to moni e pamba te to biki abunda te. Poto kuna kombesa maka pamba. Eza lokola ngai dingwe na bandi yao. Jamais na bunda pamba. Ba komba mike na ko kuna bunda. Malgré kombo sengana ilukiti lelo bunda te. Mais organisateur aza toujours organisateur. Bon to tchan commandé est-ce que ngana na moya ya ko partenaire comme na singi gouvernement. Tatang Mobuta laki appartenant combat ya Mohamed Ali na Foreman ba kutu be étranger. Bon eloko nini e kozanga pour ngapi ba partenaire comme wana ke edimwe contre ilk. Au Congolais na confiance na ngai. Mais Congolais soit en confiance nous taza ignorant parce que oyo sel na mboka oyo. Ya dit na mo loko koti souci. Te na komi na kanda. Ngene bisio. Tokata na biso émission. Kata na sepeli mingo kata. Parce que Karine azobimisa penzembo autorité. Babi bato nyonso basala ba succès, la plupart ba musiciens ba pas edi. To ebite sko nzembo Karine, aroya pepa na yo, opiango ka ngenge nengo pesa ba misusu. C'est moi. Karine aya ti nzembo ne ko sala succès. Ici. Oh. Donc c'est que Karine aza kati, nengo za boza Karine. Karine peninga za na za yo. Bongo marika mangana Karine bolinga ye te kasi batu nete batu nga ba question eza ngati tuni bolinga Karine neti nga linga makasi na ndinga mwasi te na linga makasi mais na ndinga mwasi mobilité yaza mwasi yoza mobali comment possible no linga makasi na linga taki artiste na biso mboka sala ka succès alors la contre yete naza contre yete na otuna ba question batu ndi batu keba ko bo mayo keba pomo kilo elingi yote keba ba ko bo mayo Karine zala maele. Est-ce que dini Karine azayo est-ce que moto ngeni na bwa ko bo mope? Yeso bo maki ete mo parce que mo kila pa mo kila ki ya bango. Ndene bo maki Yesu. Bo maki pe Yesu. Bon ba mangale pourquoi? Ngaz éternel. Mais est-ce que ça pina batu muso azala kaza libanda mboka yebo nana posana mona yedi batu babanga ko tellement makasi. Muta uti poto ya zo bengo menanga na mona yedi mena zo banga. Parce que babanga ko pourquoi?
na éviter tout na yi yeni mtako pesa yo point na yeke pourquoi banga ke dingo yeni mtako bisanga na robelo ko mokota ya dine gouvernement na biso zo kende eta ke mbiaka pour na biga yoza icône na ndenge ya culture na ndenge ya catch ndenge gouvernement ya Félix Tshisekedi zo kende zo mona yango ndenge nini naza politicien te naza catcher babonga sate etali bango bon na ndenge na bino ya culture na ndenge na culture na ndenge catch zo kende le siko mona catch kufi oh catch kufi ndeni ba catch le sute yeso mona catch abuna na stade avant mona catch na stade faut edingwa zala catch buna mona mais ton mona pasteur Sonia banaye ko organiser ba catch ba box Sonia sali ba catch ba binini Sonia Simbakisi pozo patron ba combat catch o guerrier Satan yezo yake aluka kinde batu ya mabe pour que abolongola bana nzela wana acha bana nzela ya kitoko Sonia comme ko sala yango baba pasteur ba kamandi sonini nike Sonia ko muta ba kisor que c'est faux atiki pe boye baby nango lisu baby nango parce que ministre de culture azotala yo mingi ya sport ou pesa pasteur conseil ni no pesa na ninga kotuni tia ba catch po batu lokwa ba bino fo bozala nde na kati ya ministère à sport wana etake ba conseiller mais boza délaissé parce que tout ça le roi ministre a talo rolo baneni ngasa na koti na kata ko ya sport na kende ko panza na bosimba ndakisi malamu oh parce que ngana lulanga kisi conseil ngana ko pesa bino bakate allez tokei bola na ba cimetière boluka ba kisi bostabo na pe no ka conseil kisi to ka zina pe bino conseil ni ai na pe bino conseil bosimba conseil ngana no beza kisi za conseil que non moni catch to me mango boye ministre yo mto koti donc na roba yango bien que ministre interdire ba catch o ebuna na balabala o ebuna na balabala ba jeune ba lata mo ba jipe bazo kinde tongo bazo na tinel moko boye na bar moko bazo buna catch pour les bien il faut les caractères stade yanga pena ba na Frank Diongo ko bunda ba catch na balabala te bakangi basaki bakangi batinel na kata ba bar non combat catch les années 20 les années Imika 24 novembre maison combatta stade Vélodrome au moins bisika ba coach ba combat ya catch martyr mais bisote bika nini combat catch aux options moto autorisation pour que nous bunda combat na kata bar mais au communal pour autorité pourquoi boxe bunda kuna de judo bunda na babar te kaka catch bunda na babar et kilimo ka ba voyou yana komo mozo circuler mikolo ndanga eza nini papa ngana koza na mwasi na ngana na pesi kombo mbila eza nini ndanga wana mwasi tena tuni sona na mwasi na ngana na pesi kombo mbila eza kombo na pesi ube kombo likasu mais pourquoi isuka pesi mutu na ye kombo na abenge kombo na ndanga eza mabe tu nge tu ibe sku ndanga ngwaza nani kende ko tuna ye ndanga zali nani na obana neni papa mais ata mutu lokola bino akocha ombeli est-ce que ko yambanga c'est ça les problèmes o so meka ki bonga boy ko yamba yo na meka alors kende ko tuna ye mais papa to mona so na suka émission parce que na mono yo na zio pe moi pied les vos amambwe belozo sala est-ce que edingo moto na ngenga za na be élève o yabimisa lelo so ba telemi wa bi oui bana nanga edingo moto na ngenga za na élève mon côté ngajo kaka na ibiki na komba na yozo bunda bien yo ya to sala voyage tokei surtout deux voyages to zongi kena club na et club na ngato va changer eza comme léopard léopard kana équipe de léopard ja ka jouer Fita Mazembe Imana Renaissance ndenga pena zali tout va changer na eza na cachette ngaka so kombe yali na kopona yo tika club na oyaka préparer valise na yo tozoke ne voyage tel to di voyage zo na club na mais etake catcher déjà catcher aza moto yo mo lobi moto akisi kotala mikolo yo va moko yé na internet
ya batu bazoleka na télévision, guide spirituel, nganga, pesa mbongo, na peso libala, salaboye, bazoleka tellement belé na internet. Est-ce que moni bango? Pesa mbongo na peso libala, apesi mbongo asele kisi ozui libala, pesa mbongo asele kisi. Libala mtapia ngo ya linzambe. Na Satan. Ba kopio libala te, jamais. Bon tanga na balaki, na kana bala mwasi na saki mariage. Na kana pa na sanga chance libala. Tant que ko bala mwasi na yo za marié te ngana za marié te ozela kani na âge na yo ngai na lobi yango bien que to sala couvre-feu ya nini susu couvre-feu to sala esika mo kenda banda piège ya nini muto amona ki Mobutu abimanda ka ba para donc ngo ba donc so koli lukanda ka ba para lunga ndaka ba parents pour mona déjà Mobutu normalement tango mona ki Mobutu tisiko ko c'est ajiboni olingo banaka parents na wote kako chaka bango panzeli kolo to ko sala couvre-feu to ngo sala makamona ngali ngo kuma général ya ko sala couvre-feu muto mona ki Mobutu bimana ndaka ba parents boyogi ya idi oh bimana ndaka ba parents yo mto mona Mobutu parce que ko mukolo o kamaka ndaka ba parents pourquoi pour quelle raison bimana ndaka ba parents. Il y a dit que nous sommes sous Kabato Batalio, tout en 2020, ou banini message moko clé pour la bande de sur Batali Bisso. Message nangeza clé na senga que to sikanamte total année oyo to bandi total ndengi président fâché azo kumamboka na biso parce que banika sikopa mi inane sanitaire ki na mboke belé bangona gouverneur Gentini Ngobilambaka donc est-ce qu'il y a mbio déjà Gentini Ngobilambaka banda komi gouverneur po bino wela mimi mabele biso bakolo mabele biso bakolo Gishasa te kolo Gishasa la raté oh même nani alobango kuna matadi kibala wa Gishasa e kolo Gishasa la raté so kolo Gishasa la pourquoi chaque propriété na Kinshasa ça Kinshasa comme salle Kinshasa il y a été tout travail on est au marché tout ça au moins temps babongo ça bon makamu suba osala ngosi pona nzembo Karine Mokonzi zo bimolobi nini azobimisa nzembo titre autorité ko ba yemina Koffi Olomide na souhaiter chance makasi nzembo le bimisa la succès pe ko ça si so mona nzembo ya Koffi sale ekwena mai Koffi sa bimisa nzembo ekwena mai alors ezo matati pour Koffi sengai waze ko sengai karma pa ya lingai Karine pesa yo oh chroniqueuse à moi ça va kutana il y a 10 fois 50 là pas Karine et le quoi ba chroniqueuse belé ba aussi les gars tala bala ko yo kanate ba on a tendresse ba on a tendresse oui bi tendresse na bi tendresse ba yo kanate siko ba komi pire da Karine ba ko bamba parce qu'on a un salaire on ba ko bambanda bambanda ndeni ba ko mo yo kanate bala bambanda so ba mo yo kana bambanda mo bala ngo yala nani mo bala ngo yala nani yala ka micro il y a dit na bataille on a poto moi dédicace na pesi bino tumbote mingi na sepeli makasi pour je numéro na ngaso di kambeli botu na ngai WhatsApp na ngai ali na 089 789 77. Voilà, 77. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup na batbotala qui soit à travers le monde. Merci na tout bolinga razini comme papa veri. Merci beaucoup na dingwe motonangenge pour la disponibilité na yo apesi biso na Shell V télévision. Merci beaucoup na Glody Messa derrière la caméra chez la Vita Leader. Merci beaucoup na Karine Lelo. Yabaleloskin et merci encore une fois à Agnès Makwala en direct des côtés Kuna et merci beaucoup à Paul Ventouré. Balobi Nene des colonnes ya Raoul Nkosi Fondation Ekoki à président Gilles Makofo. Fondation Coco Madera. Merci beaucoup à Mireille Momene, Maïsa de Breda Moutudimo Moutudiker, Belinda Bumba, Chocolat en forme à moto. Merci beaucoup à Chancel Vie. Chancel Vie Mbiyavanga. Chancel Vimbi avant ajouter Sali et merci beaucoup na Victoria Maïtanga ya dit on a pesi numéro et merci beaucoup
na maman Eugénie Kassai. Maman Eugénie Kassai, je te salue. Et maman sociale et à Londres, maman Eugénie Kassai, je te salue. Merci beaucoup Natiti Mobutu. Quant à moi, je vous dis bye à la prochaine. Merci.